Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote, mbote, mingi na biso tuba ebolinga ka maman elle est anite. Na peso ba mbote. Ba ebwe ma vie puis moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bande konanga, est-ce que vous allez bien? Wabino maman Eliane, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batele kimi ezali et vous de votre côté c'est comment fait moi ça va si vous allez bien. Nalingami ko eba ke ba ebanga ba ebalinga kanga baza malamu. Alors na ebela ka mingi na ba commentaire so ko meninga ke boza bien et ça la kanga et c'est mingi ndeka na lobaka ke kola la kola muka eza habitude te kola la kola muka eza habitude te ko passer pe journée eza pe habitude te ko tambola ko bima kozonga eza pe habitude te. Alors ce ko la la ki olamuki nzamba pe so pe mabo moy eloko boso pe bakumisa nzambe toki kozanga ya kolia toki kozanga ya komela toki kozanga ya kolata mais pe ma bomo oyo basoma yango te ba multimilliardaire basoma pe ma bomo te pe ma bomo ezele ko nzamba pesa biso gratuitement. Alors na likolo nango foti baka ko pesa nzambe merci soka bateli biso apesi biso pe ma bomo ya on te pesa ka nzambe merci na tango nyoso ndenge bible baka na biso ete na circonstance nyoso te baka na kokumisa nzambe. Merci beaucoup na bino soto bolinga maman Eliane tout merci bing na bino o nyoso to bo disposateur na bino na kotala nga to pe pona koyoka ngai nalobaka soko oza mutu akanda kotala ngai te po okosepela na ngai te so muko oza mutu akanda kotala ngai te po okosepela na ngai te soki po mungu oza fanatique révolté kotala ngai pe te po okosepela na ngai te soki po mungu oza mutu ya keto kotala ngai te po okosepela na ngai te ba vrai na ngai napesi bino merci beaucoup soko oyebi oza fanatique révolté kotala ngai pe te po okosepela kaka na ngai te nabenga bino ma famille du cœur parce que vous êtes ma deuxième famille bino ba vrai oyo bolingaka maman Eliane Nut. Alors tokokota ka na masolo nde toyebi biso so mikolo toza na mois de la femme. Alors na mois de la femme ngo eza likama oyo ekoyeli biso ya ndeko na biso mobali oyo tobengi na kombo ya Janify ndeko na biso mobali asiala ekotika biso lelo toza samedi atika biso depuis lundi matin lelo toza samedi. Alors nakanisi tolobaka toujours ke tango likambo ekoyaka to émission moko ebendaka ba émission mosusu soki likambo moko ekoyi eka kobimisa makambo ebele oyo ebimi boye oyo ezongi songolo pakala oyo esali boye c'est normal surtout na communauté na biso congolaise tozaka ndenge wana so likambo moko ekoyi ebandi kobimisa makambo ebele biso so toyebi ke ndeko na biso Jani liwe ekutaki epa ya molongani na ye oyo babengi na kombo ya Labrine mama abana misato oyo azaki mwasi na ye mama abana misato mais liwe ekuti pendaki basi bakabwanaki entre bango mibale bolingo ezalaki nango lisusu te parce que mwasi akomaki na makambo na ye mosusu mwasi akomaki na mobali mosusu mwasi aboti kutu mwana mosusu pendaki bazalaka na mobali aboti baboyani aboti pe mwana na ye pe mosusu mpona kolakisa ete bolingo vraiment ezalaki susu te bolingo esilaki ngwana na vie balobaka eloko eleki tika eza te dans la vie il faut jamais kokangama na eloko moko boye ozokangama kaka na eloko wana elingi te okangami nango kaka eloko moko boye ezolingi te ozokangama nango esaka nini sukasuka nango esaka nini ememaka na liwa. Alors eza na bandeko mingi oyo baza mpe na baproblème na bango bazaki kokoloba yango te mais ntango bamoni liwa ya ndeko na biso Janify esali somo moto atabi ngai pe lobi bakoya kokunda nga mpona makambo boye nga pe lobi na oya kota na se ya mabele liwe eza naturel liwe eza ya biso nyonso mais baliwa mosusu eza eutaka nango mpa nzambe te mo ezaka baerreur na biso tout kon mpe ezalaka komona pe ke moto ake na hôpital moto akoti hôpital erreur médicale ememi mpe na liwa eza mpe ndenge wana par rapport bacomportement na biso par rapport ndenge tovivaka makambo mosusu quand tu t'accroches à quelque chose ozomona keloko eza tu t'accroches seulement pour t'accrocher omona pe koyi komema yo na liwa ndenge kaka ezalaka oui ezalaka nango omona pe loko ki komema yo wapi na liwa. Alors bato bazotala mingi surtout tolobi ete mpona bandeko na biso ya mibali namela na mai nakitisa motema surtout bandeko na biso ya mibali mingi tocheli bango vraiment manduki totali spenza na bandeko ya mibali mingi so botali tolobaka bandeko ya mibali baza mabe mibali banyokolaka basi mibali basalaka basi boye mibali bamosusu baloba bino bomoni Jani aza mosantu te parce que ye pe ndenge aza wana azalaki pe na basi na ye mosusu ndenge aza na bandeki kovaloriser la brune te loko bandeki kovaloriser te mpo baémission ezali okomona mpenza batuni eke mwasi na yo abi te mukolo nga na kokufa mwasi nanga kozana moto ya mbetu
eza Sylvie Faye mwasi onga na bala na latisa alliance bande pe ko latisa lopete na ye abi mwasi onga na bala na latisa alliance na kombo ya Sylvie Faye na bala ye na commune ya Limete donc mukolo na kokufa yenda kozala na moto ametu yenda kolelanga pendant que bande ko bango azana la brine na kati ya ndako pendant que osa ba émission ngona la brine azalaki na kati ya ndako ya Jani Faye baza mwasi na mobali baboti pe na mwana bango na yoki bebe na bango liboso comme on est Victoria baboti pe na mwana ma chaque fois mobali bande ko leka na mission abandaki ko valoriser été aza toujours ko lobaki ngane na zawa mukolo na kokufa mwasi nanga il faut te ba ke motema so eza ko enkese makambo ebele surtout ya mabe motema saka nini motema elembaka motema so eza ko enkese makambo motema elembaka motema pesaka nini elembaka mwasi nyonso azaka na besoin mobali fa valoriser ye mobali pa azaka na besoin mwasi fa valoriser le a valoriser pardon yango le na ko bisa na bandeko o bozotala ngai balobi même nature ko côté ya bino te bandeko bozotala ngai eza na bandeko belé oza ko s'accrocher de loko moko boye relation mo bota monsieur ko aboutir nango na eloko moko te mais toi tu laisses bati t'accroche ba mona ka ke na bala na za mwasa libala na za mobali ya libala or ba congolais balobi boye eloko leki tika ezate soko ezo simba te il faut ko tika po soko tiki te oya ko précipiter liwana yo pamba oya ko diminuer mikolo na o ya vie awa na se ya moyi alors bande komingi babenga batalisi nga be maman Elia nitu ezaka kateke la nani ndeko na biso Jani azaki sans non ndeko moko abenga po ebisanga ke la brune ndenga za wana mama Elia nitu ya solo Jani mutasaki ke ye akoka kozwa mikana en tout cas paix à ton âme notre frère cher Diani ndongo tiki biso en tout cas que ton âme repose en paix mikolo vraiment ce qui ba oui ba mona ko mona ke kumone zolo ba de gauche à droite partout et ça normal parce que bato ba yebana ezala ranenge wana moto aza vedette moto bato ba mona ka ezala bongo soka kufi en tout cas ezala ka bongo alors ndeko moko moi si abenga po ebisanga ke mama Elia nitu la brune nenga za wana naza apona ko défendre mutute naza wana ka pona ko ba makamu ndenge ezali pa ko bungisa mutezelo ko wasaka na ngote za eloko ya mukete ate ke mutu abimaki azongi ezake nde tolo babo mutu aza na kati ya morgue aza na morgue alali pongia libela tozozela lobi to pespe merci mingi à la première dame de la République démocratique du Congo la maman du cœur Maman Denise Nyakero Tshisekedi merci maman parce que maman ndimi kozwa charge wana ya kozwa depuis ya ndeko na biso Jani ezonga na Congo maman ndimi yango topesi maman merci beaucoup pour ete o pe akufi azaka mwana ne parce que c'est elle la mère de la nation la maman de la nation maman Denise Nyakero Tshisekedi la maman du cœur andimi azongisa nzoto ya mowe na mboka ya Congo ndeko ya mwasi ebisinga ke maman Eliane c'est vrai bato baza koloba mabe ya la brune mona na miso bato po bazaki na Jani aboti mwana na mobali mususu il paraît azana zemi konyokola kobwaka biloko libanda abande kobwakela biloko libanda soki baswani azu biloko abwaki libanda bima kende kobwaka pe biloko libanda ndeko Jani pa bande ko filma zo la botala la brune achenga libanda abwakelinga biloko libanda c'est vrai biso c'est tout bandaki komona yango na zo bakisa susu na zo lo basusu eloko likitika ezati eloko likitika ezate eza na libala eza na musala eza na amitié eza na ba camarades soki esimbi te botiki eza normal ko vivre ka pona miso batu teke emataki kitaki alobi na nga boye alobi la brune alingaki Jani makasi ne bandela bolingo na bango il paraît que bolingo na bango ebanda na Kinshasa la brune azalaki petite ya mao o pa azalaki susu kaka mwasi ya Jani la brune azaki petite na ye abeti ndeko ne mosinzo aye kozwa mobali nane bakutanaki na poto bakontinue bolingo na bango de toute façon makambo nyonso to nazoba boyebi yango très bien parce que c'est sur le net eza na bareseau so botali bokomona yango mais alobi na ebandeli mwasi azalaki na bolingo alingaki mpenza mobali ntango mwasi azwi mokanda mwana liboso oui Jani a déclaré mwana liboso te eza na moto adéclaraki mwana liboso po ete permettre la brune azwa mokanda po baza na souffrance te ke mwasi azangi mokanda mobali mpe azangi mokanda yango asalaki mwasi azwa mokanda me balobi boye ke ye moko Jani Faye alingaki kozwa mokanda na nsima la brune te ndenge balobi ete eza ndeko moko abenga po expliquer nga alobi na nga ke la brune alingaki basangisa dossier na ye na papa abana na ye bazala na dossier moko po papa abana akoka pe kozwa mokanda me papa ya bana
abandeki na lié kaka abandeki kolia na ye kaka dindon esprit ya soso tokolo bambongo langage mo ya terre langage mo ya balabala to aba kinoite eza bongo to biki biso ba kinois na ba kinoise to sana ba langage biso r mo eza bongo bongo abandeki na ye kaka kolia dindon esprit ya soso bolingo na ye ezalaki vraiment wana te bolingo ne makasi ezalaki toujours na Sylvie oyo ya balaki jani na kati na ya bandeko baki naza na engagement ayebaki ke na bala deja na mairie po abandaki koloba ngo abandaki kobomba ngo te abandaki koloba yango ke nga naza mobali ya mwasi o babingi na kombo ya Sylvie naza mobali na ye motalati singa lopete oyo tolati yango na mairie ya Limete abandaki kobomba te abandaki koloba par là na loba na bato oyo tango oza ko vivre na on marié moko boye oza na espoir ou l'espoir fait vivre parfois l'espoir détruit aussi. Alors, kovanda na ye la brune kobota bana la brune akomaki na posa basangisa dossier bango mibale koma dossier moko bande ko senga mobali abinga na porter kombo na yo mobali alobi non ngai ko porter kombo na nga te parce que eza na mwasi o asa porter déjà kombo na nga mwasi na nga zali o ya porter kombo na nga aza déjà donc yo ko porter kombo na nga te na kozala ka na dossier na ngai tina kozwa mukanda na nga na ndenge na nga moko. Balobi ke la brune a bondela ki azo bondela zo aki vraiment na bolingo bobi mwasi tango azalaka amoureuse ayoka mutu te vraiment bondela ki na ndenge nyonso ke te to sengisaka dossier ngana linga na porter kombo na yo tala bana aboya balobi ke aboyaki alinga ki te ke basangisa dossier bango mibale mais quand même bana mibale ya suka oyo a déclaré ki bango maboya ki quand même ke basangisa dossier bakoma na dossier moko bandeki koloba toujours ke ngai na kozwa mukanda na nga na ndenge na nga po soki nazwi mukanda na nga il faut na bengisa mwasi na nga Sylvie na bengisa pe na bana na nga ndenge a déclaré ki na ngunda ne parce que ye ndeko jani tango ayaki poto tango abokaki ngunda sama mamikanda azaki na la brune te azalaki ye moko. Alors, tango aseki makama mikanda bangunda kande to salaka ndenge to yaka kokosa a déclaré ki mwasi na ye pe na bana na ye a déclaré ki bango na mikanda na ye yango banda komona ke la brune ngana yo moyo to balana eza te po naza déjà na engagement et puis na mikanda na nga kombo mwasi na nga ezali lelo oso nazu mukanda il faut na sala par tout le moyen na bengisa mwasi na nga na bengisa na bana na nga baya. Alors bota la place oyo bango mibale bazalaki coincé baki na problème ndenge wana problème ezaki wana. La brune elle s'est battue que par tous les moyens mobali passe ki motema makasi. Pourquoi? Parce que bolingo yango bandeko bolingo ba force ka yango te bolingo ya mobali ezaki na mwasi na ye oyo ya bala oyo ya pesela mbongo nde sika bolingo na ye ezalaki bolingo na ye evandelaki nde wana yango ndeko mwasi atala ba te balabi kende kwa mwasi kola kola mkozo mwa ke mobali nazana ye mobali motema na ye ezaka pa mwasi na ye oyo ya tika. Alors makambo ki koleka na kati na bango moyena lo bana bino ko yeko leka boye sala ki boye ezate na ndenge ndeko mwasi akomaki na ba vie na ye mususu la brune akomaki na ba vie na ye mususu ndenge ayeko zo mobali mususu abengani jani na kati ya ndaku ayeko zo mobali mususu bayeko bota na etina mwana mususu na misko kaka ya jani balobi ke mobali abandeko ya wana bazokota na kati ya chambre bazobeta matuza na bango mwasi mobali azotala. Alors eloko eleki tika ezate na sens nini na sens ke ndeko na biso mobali bakondanaka mowei te. C'est vrai que mowei nzambe bolimbisanga na sala na téléphone ngezo sonner na refula appel mais mutango za sita musu clear boy service traiteur la Providence. Hello. Ah, Nazana Nemisha, ça va rappeler s'il te plaît. Merci. À tout à l'heure. Ce que tu as dit, eloko balobi tiki ezate eza na sens ni. Eza na sens ke tokena na dévolé. Eza na sens ke tant tozo ba keloko balobi tiki ezate ezake. Jani bakondana mowe ite. Azana mwasi bande pe ko senga ye ke basala nini? Ba bala na basangisa dossier. Mais quelque part po aza mobali po mibali betireti na bango ki parate et tireti mobali ki parate ozala koko ozala jeune ozala nane soki ka posa nzoto asa nyolokaki o nyoso ya mwana misu na ye akolia. Donc azaki aza mobali azovanda na mwasi mais na mutu na ye azoyeba ke naza na mwasi na nga oyo nga na bala oyo nga na tika
na Congo mwasi ne fwe aya. Cela veut dire que yango nde ezalaki penza bolingo na ye, amour na ye ezalaki penza wana. Siko ndeko la Brune baboti mwana liboso. Ozomona pe ke mobali oyo na boti na ye mwana ya liboso, aza toujours ko valoriser mwasi na ye na ba émission, aza toujours ko lobaki aza na mwasi na ye. Bozo bota bana ozo senga mobali ke to balana, yango makambo to balana basenga yango te. O balanga ko senga mobali ya bala yo te. Mobali fa bala yo na volonté na ye. To kende gauche to zonga droite, volonté ya mowei ezalaki ya kobala la Brune te. Ezalaki na volonté na ye ya kobala ete po bolingo na ye a respectaki alliance malgré que a dékonaki azu mwasi musu po mibali eza na nature na bango. Azoki mwasi mususu mais kolala kolamuka po azalaka na alliance na ye na mosapi awumelaki nango mingi avant longola yango. Kolala kolamuka yeba ikake naza na mwasi nanga oyo nga na kobengisa na poto na bana nanga naza na mwasi azu mwasi baza na ye lokola pine moko ya réserve. Donc azoki mwasi oyo asalela mwasi ya ndako intérim. Mwasi ya ndako aki na CDI po azaki na pete na mosapi azu mwasi ya libanda po asalela mwasi ya ndako intérim. Alors mwasi pe ya o bazaki ne kovanda ne na poto o na komba la Brune tango ye pa atali ke na sala intérim pe trop na sengi na mobali to sengisa dossier to koma dossier moko mobali alingi linka mwasi na ye wana epai pe motema elembaka te motema pe ekosala nini eye kolemba na ndenge aye kosala makambo kozwa mobali sauf que na ndenge asaleli makambo kozwa mobali asaleli yango na ndenge penza ya malamu te asaleli yango na ndenge ya bosoto na ndenge ya salite na ndenge ya manyano ndenge asaleli eloko ne o asali ke tokabwani na zupe mobali mosusu toboti asali yango na ndenge moko ya bosoto asali yango proprement te asali yango penza malamu te. Pourquoi asali yango malamu te? Parce que mobali na ye o baboti ne bana misato abandeki kobenga na ye pe aza kozongisa na ndako aza kobenga na ye aza kozongisa na ndako aza kobenga na ye aza kozongisa ye epai mabe ye kokota makasi yango wana. Mwasi na mobali soki bokabwani eke bolingo esili omoni ke nalingi so mobali ote nalingi mwasi ote soki bokabwani bokabwana libela ya kokende kozonga bikende bizunga yeza bien te eye komema ndeko mobali na nini na liwa. Pourquoi eye komema ye na liwa? Eye komema na liwa parce que bien sûr azaki na maladie na kati ya nzoto na ye oui. Et comme malio par rapport à bas souci moi si bozaki ne mwasi na yo boza ne ndako moko bozo vanda bozo la mkozo tala pe bana misatu baza wana bozo la muka boza pe na bana na bino misatu metanga bengana kayo azu mobali ne mususu akumbi zemi yep ozo mona pe zemi oyo mwasi na yo azui ya mobali mususu oza na ndako na mwasi azo sanza po aza na zemi mwasi azo sala kapusa kolia safu azo sala kapusa kolia litonge yo ozo kende kosomba basafu okende kosomba bamatonge okende kosomba batondolo me posa wana ya kati safu na matonge ya tondolo ezali makila na yo te ezali mwana na yo te eza humiliation eza te ke bozala makambo ngo bino mibale be batu nyonso tu bayebi ke non mwasi aza na ndako zemi wana mobali avandi wana mais eza zemi na ye te eza zemi ya moto mosusu. Mibali balingaka batrompe basi mobali soko atrompe mwasi eza problème te mpona mobali eza nature ya mobali batrompaka mais mwasi soki atrompe mobali akokaka yango te mobali akokaka yango te e o azomona boye zemi eza na libumu mais zemi eza yanga te er mosu mobali atika na ndako mwasi abimi akei azongi 23h minuit po akendaki epai ya copain na ye ndeko na biso mobali quelque part selon makanisi nanga amonaki peut-être ke ndenge na kei boye bazobengana nga peut-être abandaki kozonga mpona bana azomonaki bana bazali oyo deja aza ya mokumba asi alembi po mobali wana pe aza pe na mwasi na ye. Quel gâchis. Obwani na mobali moko oyo ki avalorizaka mwasi na ye avalorizaka yo te olingi susu mobali oyo aza pe na mwasi na ndako yo komi pine ya réserve. Quel gâchis. Pourquoi? Pona nini kosala ngo ndenge wana? Mobali moko olingi mais mobali yango aza pe na mwasi na ye. Ata babi l'amour est aveugle.
ata ozana o bozane na ndako na situation mais mwasi kutu aza awa te a musika mais oke kozwa oyo mwasi kutu aza sur place je sais pas babi basi ba nyonso baza ndenge moto réfléchissaka ndenge moko te ndeko mowei soka bande kozonga na ndako ndenge balobi mpona bana na ye aza mona faki etika bana na école mwasi moliboko munene fo etika bana na classe il faut azwa bana balobi kutu ke mwana ya mwasi ya liboso akomaki kovanda na mowei azovanda na papa nesika papa na bandeki kozala na chambre alingaki papa mingi akoka situation wana te ndenge papa akei alingaki ye mingi esalika mobali mwasi ya biso kenga nazokende kobota ya koya kotala bana na yo mponga nazokende kobota babakisi lisusu boye ke lokola mikande bandeki kokoinse ndeko na biso akufi na récépissé na ye ya 3 mois makamuso ezaka ndenge récépissé azalaki nango mpo bapesa ye carte ndenge balobi mpo azwa carte basengaki bapreuve moko ya 8 mois alors bapreuve wana azalaki su na choix te tellement mokande enyokoli aki su na choix te yango mpe l'une des raisons azongaki mpe na ndako ya mama na bana pour que mama na bana akoka kopesa ye ata badossier ya bana parce que boyebi ki atozosala na eloko ya nzoto soki eza ya yo te moyo présente bafiche de paye nango eza te mpo eza ya yo te moyo présente yango eza te alors bapreuve koza bapreuve nini kozaki na mboka oyo ovandaki osalaki boye yango azongaki ligne de raison azongaki epai ya mwasi mpo mwasi akoka kopesa ye bapreuve wana bango na préfecture mpo bakoka kopesa ye carte na ye ya 1 année mais mokanda yango epesamelaki ye te na ndenge aki kokende na liwa mokanda yango etikale na ndenge aki na liwa mokanda etikalaka te mokanda etikale c'est pour vous dire que mikanda oyo tokutango na mboka mondele totikaka ngo na saa moi mikanda bikende bizunga ce n'est pas bon soki boboyani mwasi ake mobali akei bose réconcilier réconciliation ezalaka eke bose réconcilier na bino bozongana bovanda bocontinue route na bino ensemble mais soki yo mobali ou soki oza conseil na bandeko ya mibali soki oza mobali oza na mwasi moko boye boboyanaki ntango boboyani bosololi ozongi na ndako 1 semaine 2 semaines 3 semaines 4 1 mois 3 mois bima na ndako obimi okei ntango okende kuna yoki su posa na yo abengi yo kote okendaki yo mpe lisusu motema ale ozongeli bosali yango 3 4 5 fois ce n'est pas bien eza malamu te botala baconséquence tala barésultat et puis faut koyeba ke position de faiblesse esalisaka mpe motu makambo alingi te position de faiblesse soki ndeko na biso mobali le dauphin azongaki mpe pa mama abana parce que azalaki na position de faiblesse ndenge babiki préfecture esengaki ye ke aya na bapreuve momo ya 8 mois mpo bapesa ye carte aya na bapreuve yango akomaki coincé azalaki obligé azonga mpo mama na bana afungola motema apesa ye bapreuve mpo yasa nini ayamba na préfecture bapesa ye carte hélas vie est décidée autrement vie est décidée autrement yango na ndeko mobali kozwa engagement kaka bote mpa mwasi na motema na yo oyebi ke mwasi oyo naza neka momentanement kozwa engagement te bozala ata na banda koséparé pourquoi bozalaka na kobanga mpo ozwa ata studio na yo vanda bolingi kokende vanda kaka na bandako ya basi tozwi kaka ya ndeko jani totie na mopanzi parce que soki totali oyo ye soki ndeko mwasi atikali na ndako eza grâce ya mwana oyo ya liboso déclaration ya mwana liboso yango epesaki ndeko mwasi mokanda déclaration ya mwana na liboso yango efungoleli ndeko mwasi banzela mwana liboso alors mobali azalaki na motema malamu
mobali azaki na motema malamu ya kondima que muta déclaré mwana po mwasi aza mukanda asalaki yango vraiment na motema malamu asalaki yango mpenza ke mwasi asouffrir te mwasi azala bien mais entre temps motema na ye ezalaki epa mwasi na ye pa alobi ke nazwa mpe na ndenge na nga mpona kokobengisa oyo yanga mwasi na tika na Afrique yango wana so oza na engagement ndeko oyebi koa na mwasi na yo otika mwasi na wana Afrique toyebi ete mibali bakanga motema te mpo soki esa anyoloki ana mposa kaka sa nini abimisa miliki na ye ce qui est normal mais kozwa engagement te ndeko mobali ozotala nga soki oyebi kotika mwasi na Afrique kozwa engagement na mwasi na poto te zala na système ya copinage oza na copine na yo boza na bino na ye aza copine mais osengage te mais oyo komi na mwana liboso mwana mibale mwana misato ndeko mpe moke azomona ketin nakomi deja na bana misato seke mobali bolingo ya bana okoki kosala to vanda akoki kobosana mwasi wana nzoka l'amour est plus fort que la mort tellement l'amour ezalaki très fort na motema ya Jani motema na ezalaki kaka wapi epai ya Sylvie score je pense bien que ndenga kufi boye alobaki mukola ko kufa mwasi ozana muto ambete kozala Sylvie alors mama yango Sylvie mama Sylvie Faye oyo ndo portaka kombo ya mobile Sylvie Faye yo ndo portaka kombo ya mobile mama yango oyo ya koya kolela siko mobile ndenga lingaki basuwe za bomoni suwe na ye ndenga bandako nga mukola na kufa mwasi akozana muto ambete akolelanga ekozala Sylvie mama Sylvie mama yango ya kolela Jani Faye po alobaki mukolo akokufa yonde olela ye na mutu ya mbetu olela ye mama yango mama bongisa ma ya misu oya kolela molongani na yo bandeko zo basi bandeko za ba aventure parce que motema na ye ezalaka pa na yo mama yango ekoki oya kolela mobali na yo kote ona kolobela pe na ndeko na biso kaka mama la brune tezo pona basi nyonso en général soko oza na mobali eke mobali wana ozomona ke motema na ye ezalaka na mwasi mosusu yango place tobiki eloko eleki tika eza te tika soko oza na mobali eke mobali wana motema na ye eza nango na mwasi mosusu ndeko na nga tika yeba kozana ka pina réserve eloko eleki tika eza te ovandaka penza bozo bate mobali nanga tozalaka na ye mais motema neza pa mwasi wana mama kolekisa tango te okoza na oyo pe muta osana nini akolinga yo ndenge mobali ozana azolinga mwasi mosusu yo po koza mobali akolinga yo ndenge wana oyo akovalorize yo bolingo ezalaka moko bomoni ndeko mobali abandaki koloba ngo azobomba te so pe batuni petite sœur asa petite sœur nazo kwanga petite donc bolingo moko soki totali bien alingaki bolingo wana ebima te alingaki ezala bolingo za kaka ya secret alingaki yango ebima te alingaki yango te petite sœur donc alingaki yango te ezalaki ke tozoliana na biso me na ndenge kobatama me ko makambo bazemi bana babanda kobotama choix ezalaki lisusu te me motema te ezalaki na mwasi oyo te motema ezalaki wana te yango bandeko bozotalanga bandeko ya mibali soki omoni ke oza na engagement na yo parce que bandeko ya mibali mingi bonyokolaka mitema ya basi kaka boye oza na engagement na yo olingi mwasi oyo po mwasi aza na ndako ozoprofite na ndako ya mwasi ozoprofite na kolia ya mwasi ozoprofite po mwasi afuta ndako mwasi osala nyonso yo osala kisangala ozobomba mbongo ozobomba po osala nini po bana mwasi na yo ozomona place tozosukela botala esika tozosukela po ndeko akufi ayebana yango bomoni boyebi oyo bakufa oyo bayebana te masolo na bango etambola te maladie du cœur na pasi ya bolingo soki oyebi ke oza na mwasi na yo otika mwasi na yo quelque part bolingo motema na yo mwasi oyo ya yo oyebi ke mwasi na ngai yeyo ya ntango apasi na ntango bisengo c'est elle ma femme
sala aventure pour aventure to kopekisa te po yango eza difficile aventure sala mais ko s'engager te zala ta na ndako na yo moko oyaka pa mwasi bosengisi kaka nzoto esili nango zala na copine kokende pe na baniveau kobotisa mwasi bana te po lobi otika ye po na niveau kobotisa mwasi bana soko otiki mwasi wana mobali mosusu azwa aya kozwela o charge ya kobokola bana oyo yo tiki po yo motema na yo eza na mwasi na yo oyo tika obengisa mwasi na yo na bana na yo nakanisi makambo il faut ete ya biso nyonso il faut epesa mayele na mutu nyonso tu oyo azotala makambo ndenge ozoleka na internet il faut ete ya mutu nyonso epesa mutu nyonso tu mayele mwasi soko oza na mobali oyebi ke mobali bolingo na ye eza mpenzanga te na deuxième position première position ezali mama ata bolingo leki yo ndenge nini sala effort tika na yo ozo mobali akovalorize yo oyo akobimisa na miso ya bato oyo akolinga yo ndenge mpe mobali wana azolinga mwasi na ye wana mibali soko omoni ke otika mwasi na yo quelque part tozobetela ngo sete otika mwasi na yo quelque part mi mobali kopesa mwasi mosusu espoir te l'espoir fait vivre kopesa mwasi mosusu espoir te kopesa ye espoir te soki kanda ya mwasi ezalaka mabe bakolia na mwasi kolia na ndoki kanda ya mwasi ezalaka mabe omoni kanda ya mwasi ekoteli mama ya bana jani ndenga mpe bona kolakisenga mpe na kozwa mobali ake mpe mosika te babi mobali aka soki voisin na bango ake azwi mobali na kolakisa ye ndenge eza wana esuki kana kozwa mobali te na kozwa zemi na kobota mwana azwi mpe zemi aboti mpe mwana wana kanda ya mwasi ezalaka ndenge wana malgré mwana botami mwana aza wana mais koto position de faiblesse etindaka moto asala makambo alingi kosala te position de faiblesse koto bazosenga bapreuve nazonga kaka kuna na kozwa bapreuve mais bolingo ezaki nango te position de faiblesse etindaka moto asala makambo akanaki te na vie position de faiblesse po wana ayaki su libala te wana ayaki su bolingo te ya 2 semaines mobali aza libanda 1 mois 1 semaine na ndako 3 mois mobali aza libanda 1 mois aza na me wana eza baventure eza mpe maka mobali ya mike eza makambo bato basi bakoli te quand même wana baventure na bano baza mike eza ya bankola na biso te non situation oyo ete ya bato nyonso ete ya basi ete ya mibali mobali soko oza na engagement na yo koya kopesa mwasi mosusu espoir te zwaka ata basi na bachateau rouge na baboulone oyo batelenganaka mwa 10 euro oki obimisi mwa mai na yo kuna na ba 10 euro olali pongi okangi motema ti mokolo mwasi na koya parce que soko osi okoti na ndako moko boye opesi mwasi moko déjà espoir mwasi azomona parce que l'appétit vient à manger mwasi abiki muke nde toza na ye boye lobi akootika kuna nga na kotikala de base nzo ekutana moto aza têtu alobi jamais yokozala de base azali epesa de deux côtés maele mibali bozala baengagement pamba te po lobi odecevoir mwasi mpe kotomba amoureuse te oyo mobali oyo aza na mwasi oyo alingaka mingi so oza mobali moko azalaki na mwasi alingaka mingi kotombi no amoureuse na ye te po eya kofutoka eya kopesa kaka melesi bapesaka na mbwa okozela yango melesi bapesaka na mbwa pamba oyo matango eza nde somo na matanga chaque jour makambo eza kobima se kobima chaque heure makambo eza kobima se kobima sikoyo toke epai tozonga epai reste à savoir est-ce que mwasi ya Kinshasa mama Sylvie apportera toujours comme moi Jenny Faye apportera ngo kaka comme moi Jenny Faye est-ce que ye ndenge mobali asali 15 ans entre 15 ou 16 ans na poto avandi kaka azu mobali mususu te azaoza kaka mobali na ye wana nde nayebi te nakoloba te likambo na maîtriser te soki azwa mobali mosusu soko azelaka fai na ye mwana nayebi te mais kote nyonso tu toteyama tozwa mayele mobali soko oza na bolingo no makasi koutilize mwasi moko boye te bolingo no makasi ya quelque part mpe toke epai tozonga epai ejani mpe azali kobomba bolingo na ye te bandeko abandaki koloba yango avive vo azobimisa yango ke bolingo na nge eza kuna amour na nge eza kuna abandaki na ye koloba
mais ndeko mwasi azalaki kana l'espoir fait vivre ke toza na ye ensemble ndenge toza boye lelo nalobi akoki kobosana kuna nzoka mitema ezaka ndenge moko te mutu na mutu azwa mwa part na ye atire mwa leçon mama yo oza na ndako na yo mobali atika mwasi na Kinshasa ozwi ye otie na ndako ke na kolongola wana nga na koremplace mama lobaza mobali moko ke nayebi te mais soki aza lokola ndeko Jani akotika mwasi wana te po apesa yo première place balobaka o basi baya ndenge moko te tokeseni oyo mibali baya ndenge moko te tokeseni toya ndenge moko te na mokili kaka ndenge nzambe asala biso bilongi différent ata bachinois tolobaka bakokana soki oke na Chine omonaki bachinois bakokana te mutu na mutu aza na elongi na ye ata mapasa bakokana moko soki otali bien omonaka te oyo aza un peu différent na oyo mo eloko moko bozokabola bango oza na bana no na ndako mobali mo atika mwasi na ye yo ozwi otie na kati ya ndako aza koekonomize lobi abengisa bolingo motema na ye ndenge ndeko faki abengisa bolingo motema na ye mais hélas vie décidé autrement nakanisi mutu na mutu akotala yango akoyoka nga akotire mwa leso akozwa mwa part na ye mpo na lelo tosuki wana kande nalobaka que Dieu vous bénisse God bless you Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzamba nube Chanel bana betu bons bokamata ba bisous bonne journée bye bye et surtout bon week-end.